Salut, 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 bonjour, bonjour, bonsoir, la grande famille de MK Mbelou TV officielle. Voilà, moi, votre humble savante, Maman MK. Je suis là encore une fois de plus pour vous servir. La famille, je dis bien, famille Libota, oh yeah, shalom, shalom, de partout où vous êtes. En tout cas, que le bon Dieu puisse vous bénir et que le bon Dieu puisse vous combler de joie immense, ok? Comme notre sœur chante, tu m'as comblé de joie qui déborde. Molongo Lissoni, tu m'as revêtu de ma plus belle robe. Ah, ah, ah. Elongi nanga yonge ici. Je prie Dieu à ce que mutunyo so oazola nanga na tangu oyo azana situation moko difficile nzambe wana ya lola o ala kate o animba kate azwa soin pe contrôle ya nyonso parce que il est le souverain, il est le premier souverain, il est le maître juge, il est tout pour nous. Voilà. Na famille kaka ninga bomoni na titre na bisope na miniature lelo to memeni bino mama étoile. La famille, cette dame m'inspire à chaque fois qu'elle a une pièce. Premièrement, j'aimerais d'abord dire de félicitations à la famille Bota Mobimba parce que toza penza focus na ba film. Bravo na bino, ba félicitations na bino et puis tozo féliciter ba artiste nyonso o baza ko incarner ba rôle na bango comme il se doit. La famille Nathalie film oyoyo mon enfant. Quand na loba na biso que na chaque film au total nous devons savoir quel est le message o ba memeli biso na film oyo. Maman Étoile a présenté les biso douleur. Oh, moi si azalaka nango soki azobota te la famille. Nga naza na possibilité te ya kopesa biso penza douleur wana. Naza pena na possibilité te mais ndeko moko abengaki nga abinanga mama MK. Mama Étoile aye kopasola su motema na nga na moni lisusu o nga na viva na vie. Donc c'est pourquoi je nous dis toujours que bah film au total aka attends qui 10 personnes bah qu'on se retrouver mais il y aura une personne qui va se retrouver dans le film. Ndeko mama na lobi nanga mama MK film oyo et yo ko rappeler nga makambu ebele oyo donc c'est comme si bah betela ki belle vue ne li solo ya vie nanga. Total film oyo na suka bela pese episode d'amo lengi to comment que na ba 12 13 mais à ceux qui sont dans 9 épisodes en tout cas toujours regretter na ngote parce que to ebi que azala ki penda programme na ezala ki ya ko kanga ma trop vi ba déplacement oh il fallait à ça là mais lelo la famille na film oyo leso nini parce que lelo to yeli penza kaka to lobela mingi Maman Étoile a sengi a tuni mutu oyaza ko se retrouver na kanaye aye bisaye apesa ye conseil. L'insémination tozui semence ya mobali pakei batie yango na mwasi mususu oyo aza mwasi na ete mais mwana wana akozala ya papa na mwasi na ye ya ndaku to mwana wana akozala ya papa na ndeko oyo bapesaki semence pour que a bimisela biso mutu na bon moyen. C'est la question que nous devons nous poser. Et je veux à ce que bana famille bota badina chou ba pesha lover bo pesanga ba réponse na bino na ba commentaire. Dites-moi Naomi Ngolela na Alex bazabana ya Mama Top Oyo azalaki mère porteuse ou bien bazabana ya Mama Étoile. Pendant nga nazo pesa point de vue nanga la grande famille parce que tu sais que les avis sont partagés. Exact que oyo nga na lobby yango wana kakande eza.
mutu na mutu aza na point de vue na ye, mutu na mutu aza na façon na ye ya komonela likambo, mutu na mutu aza na lolenge na ye ya ko recevoir pe ya ko pesa eloko. Pona nga mama MK wa bino, pona nga logiquement, parce que nous devons être pratiques, hein, logiquement parlant, bana wana bazaya mobali ya Mama Étoile. Et puis, il y a Maman Top. Parce que c'est elle. C'est elle. Oh, avandi na bana, c'est moi, on a pendant 9 mois la famille. Douleur, wana, il y a 9 mois. Souffrance, il y a 9 mois. C'est pourquoi, eza pas mbate mindele baluka, muto ba yebite. Omoni mundele za mayele. Mundele so ba osala insémination. Aluka muto a yebite. Keka ko luka muto peut-être a yebite a memeli bango zemi bazui mwana na bango bosila na hôpital. Ba pesi do ozana ba coordonner na bango te, ba pesi yo mbongo na yo pesi bango mwana na bango. Parce que eza deal. Makile gangaka. Bana wana baza bana top. Soki eza que Maman Étoile ayeba na Mama Top te et que bakuta naka kaka bafuti mbongo basali insémination aboti ba pesi bana bango bazui mwana bakena ngo wana Mama Étoile pardon oko claim bana wana to mwana wana lokola mwana na yo. Mais lokolo sala ki on a mutu yo yebi po yebi biso ba congolais nde tozalaka makila na biso ndenge zalaka moto sans chaud. Oko sala deal ya bongo na mutu yebi oko sala deal na français souni. Français pe. Accord. Oko sala accord na mutu yo yebi. Moi na c'est toute une vie hein, la famille. Bana basakana na bana te. Bana c'est toute une vie. Pendant ngai, il fallait baluka kaka terrain d'attente. Ezala ya koswa na te wala te mona na ngai ngofuta kinga mbonga mona moko kuna lobite. Bana babimaki mapasa zaki na poche moko nanana. Yango na conseil gratuit na bateau basala baluka ba mère porteuse. Vous devez chercher la personne boyebite. Bo futi mbongo na ye ya boti apesi bino mwana na bino 1.1 train. Bo tikala komona na soute azana ba trace na bino te azana ba coordonnées na bino te parce que muto a memi mwana pendant 9 mois na libumu. Yo kaka azana affection wana. Cordon obenga ni cordon ombilical. Babenga ngo bongo mutolu. Tangu mama botaka bakataka biso mwana eloke sangisaka mama na mwana ekanga keza mutolu. Tangu bakataka mutolu wana tia douleur wana ezala wana okapena okepena tia siko mama tango mona douleur a bongo na douleur oya ko push mwana tango bazoba ne pusa mwana ye mutu yango yo tozo mona mutu suki yango yo pusa ba nurse mususu ba infirmier mususu ba gangela ka tema le mususu pusi pe mesuki okoka suko pusa te. Ben filmé ba komo gangelo oko boma mwana yo pusa na tinda ki yo siko douleur ya bongo osala kiango pona mbongo ba pesi pe mbongo mais mwana wana azakaka pona nga la famille libota bote ninga rigueur tinga na pesi point de vue nanga pona nga mwana wana za mwana ya Mama Top. Si ezala disusu likambu bokoko sala eza deal bo sali moi encore moko boy tous les deux familles peut-être boyokani na ndenga bien mais biloko ngo pe ya bongo esuka aka mabe babiloko bongo esuka aka mabe la famille je vous jure babiloko ezala ke to yo pesa ye boy ya zongsi boy neti babiloko ba insémination et souka nangoka mabe la grande famille. Sur 100% ya ba makambo, nakolo baka 1% de kenda bien.
Oh, ya accord boyo kanit deux familles, oh, ya edenga yo asala boyo 1% de kenda bien. 99% ebeba kaka epeta kaka na futur. Au moins les mususu bana wana oh wana kuna kebala na nande kona ye kuna oh mama wabo asimema ke 9 mois na libumu au moins oh wana kuna saliboye donc ezalaka kaka na ba inconvénient. En tout cas, nous prions beaucoup parce que Bible il y aura point de stérile dans ma maison. Film oyo et tindinga lisusu na sambela pona bandeko nyonso o bazaka na posa bana basimba bana la famille obali mwana zoya te zala na kondima loko femme Tamar. Je crois qu'il y a beaucoup de personnes au baby femme Tamar, elle a fait 7 ans dans le mariage son enfant. Pasi wana et puis biso ba africain to yebi ndenge zala ko bali boye une année déjà ba otalo so libumu evimba te ba komi da ko to komi ba te to ponga pe na kati to komi oloba biso ba africain yango nini yango ayaki congé yango ayaki nini yango et comment asiko ko déranger mingi mutazana douleur ona makase za biso basi. Ba papa bazana maole moko ba inquipa ba papa siko leur famille ne komi ko intoxiqué yendo mona papa pe komi pe le moko pe so pe bolingo se sile na mona pe papa pe a komi pe moi ba indifférent a komi na moi ba indifférence. OK la grande famille mais sinon batu o ezake o bazana na mariage et que moi na zate mingi batu bazana douleur makase za ba maman yango moni tellement étoile déjà même ça que yende azana problème mais papa kokyo bota tali abi mobile nanga na otika ete malamu nazi mata mwana basala ta insémination na boko la bana mobile nangai parce que balobi kudia nsusu kudia maki olingi soso linga maki na ye na ekoluka na kopesa mobile na ye esengo aki kosola na camarade na ye mama top pona mwana tala lelo o esike sukeli biso epesa biso mayele la grande famille epesa biso mayele biso batoto zalaka omubi likambo na yana sala ngotika na leka par canal ya mutu entel aza muninga na nga osala nga mabete mokile se beba nango ba 1960 nde mokile zaka bien mokile beba moninga malamu Yesu moninga malamu Yesu. Moi je pense que ce qui peut-être ndeko na biso maman na biso étoile akanga me na nzambe alingazwa mwana alingazwa mwana femme Tamara yembi na nzembo abi mwasi ekomba neti Tamara apesa aksa lwana mwana na ye auti kobota après 7 ans de stérilité. Après 7 ans nzembo wana na recommandé biso batuto o toza posa mwana nzambe kendo koka nzembo wana eko inspire ko tindo lisusu okoya na makola Yesu po nzambe wana asalela obolamu nzembo wana na kasa nzembo wana femme Tamara lobi azana matoya koyoka mongongo ezobenga ye azana miswa komona motemo ezoluka ye kombone moyanoli Yesu moyanoli oyaya moyanoli nangae. Le temps de la grâce n'est pas passé. Le temps de la grâce n'est pas passé. Nzembo na bisibino edifiaka makasi. Nzembo o femme Tamara yembi après 7 ans ya kozanga mwana. Zala na makolo Yesu. Ndeko oyo zolandanga ozana problème ozoluka mwana ozina nu mwana te. Dis-toi que la Bible nous dit oh comment na Biblia Bible le bito longola te to bakisa te. Tant que la Bible nous dit qu'il y aura point de stérile dans la maison de l'Éternel. Yoza co-héritière du Christ. Yoza mwana nzambe. Mais pourquoi ozana ba doubt? Fandazela, moi je vis des gens patienter pendant 10 ans et puis nzamba ayano la bango. Na koko tanga ba kombo ba tuté. Excusez-moi.
namona bato bavanda 10 ans 15 ans même na libala nzamba yanola toyoka témoignage ya papa na biso bosola politique papa na biso Israël basala combien de temps na mwasi na ye bazobota te mais nzambe wana apesa bango mwana. Donc c'était ça en tout cas Bellevue Konzila Patrona, merci beaucoup pour le film. Oh, je crois que il y aura beaucoup d'autres personnes à part la maman qui m'avait appelé, mais je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui se sont retrouvées dans ces films et puis bah kozwa ba réponse maman bah qui déjà envoie ya ko luka ba camarade pour na base ba mère porteuse na bango ba rota la ba inconvénient ba rota la ba pour na ba contre. Donc merci vraiment, merci beaucoup. Bah artiste bozo jouer kitoko Naomi Ngolé la félicitation, Alex félicitations, Dako, bino nyonso en tout cas film oh yo mama top, papa Turbo, papa Serge donc bah félicitations na bino nyonso équipe Mobimba oh bo incarner ba rôle na bino. En tout cas, nzambe wana akoba na kopesa bino ba inspiration, pe nzambe wana akoba na kobakisela bino makasi ya koyeba na kosunga. Po o bosala kaso boyeba ate bosunga kamakasi. Bosunga kamakasi donc nzambe wana angana lobaka nzamba pesa bino sous intelligence pe sagesse. Nasenga nzamba baksela Bellevue intelligence pe sagesse po azaka nango déjà mais to senga ka nzamba baksela le kwa Salomon. Voilà la grande famille de M Kambelu TV officiel. Toba ki to yo ça la synthèse. To yo ça la synthèse ya mon enfant. C'était vraiment impeccable, c'était vraiment merveilleux, c'était superbe. Et là, to film déjà titre na onde makasi na ko tanga ngonte wana fona benga ma gloire luzubu. Aïb sangande ni otanga film wana. Fona benga ma gloire luzubu, bien te j'ai mis mama vungu, bien te maman Clémentine Sidiki. Pour maman Clémentine Sidiki malgré le anglais mingi mais ou bien te fona benga mama win ba yebisanga ba oprononcer fil ko titre anande pour l'équipe makasi na jamais na ko prononcer ngoti. Vraiment famille bota de partout, famille bota TikTok, famille bota ya WhatsApp, famille bota ya Facebook, famille bota ya YouTube. En tout cas, focus toujours nenge kaka bela emoko aloba focus. Kaka nenga benga biso 3 fois lokola soso lela ki tangu pete la wangana ki Yesu na 3e tour. Maman loba focus. Donc voilà la famille. Topé sa chance na film Oezo Banda. Excusez-moi. Topé sa chance na film Oezo Banda. Toza la déçue. Na Bellevue, la déception n'est pas belle. L'impossible n'est pas notre Dieu, mais la déception n'est pas Bellevue Konzila Patrona. En tout cas, restez branchés. Abonnez-vous massivement sur M Kambelu TV officiel. La famille, maximisez le like, maximisez les commentaires, maximisez les abonnements, partagez. Tinda ba vidéo oh tipa kokololo oh azaka kuna langanda jika. Tina lien o na ndeko o azana gbadolite ndeko o azana bena kamwanga ndeko o azasuki wapi na chela na boma na matadi partout bo s'abonner na M Kambelu TV officiel chaîne na bino o bolinga mingi. En tout cas on est là pour vous servir. Nzambalo la apambola biso ce qui est sous Christ azongité. En tout cas ngana biso tokokuta na lisusu na mikolo o mizali koya pona koyeba na kokoba na musala oyo tozali kosala pona biso pona bino nyonso tout. En tout cas nzambe apambola bino kaka ndenge film na biso avoye banda elobaka bayebatalela kayo bayokisa masonite papa ya borfela bana bitike mosungi ya baveuve mosikoli oyo asikolanga ye liboso ya banguna nanga alongolanga na maboko ya baini banga
C'est avec assurance na koyemba Yesu azali lisungi nanga lisungi oyo ezangaka te na tango ya pasi bayebatelelaka yo bayokisa masonite papa ya borfelin bana bitike mosungi ya baveuve. Voilà famille Libota, merci beaucoup les Dinachou, les Pécha Lovers, les Abakouk. Donc abonnez-vous massivement sur MK Mbelou TV officiel. Ce qui est sa zongité, on se retrouve à la prochaine avec une nouvelle émission. Esther MM Taras, Mama Sarah Kimia. Et aussi beauté loi. Mama bébé sempoi. Bango wana baza bana babi bana famille bota ya tiango. Tokos. Toleka.